qui est à la télévision, il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. Ah, je suis devant la caméra. Je suis à la télé. Il n'y a aucun homme qui vit en Europe, je ne sais pas moi, ou qui va s'y pointer pour dire qu'il n'a fait de la ramichonda. Je la prends en charge. Okay. Parce que la monnaie qui est à la télévision, il n'y en a pas. Okay. Il n'y en a pas. Ah, je suis devant la caméra. Je suis à la télé. Il n'y a aucun homme qui vit en Europe, je ne sais pas moi, ou qui va s'y pointer pour dire qu'il n'a fait de la ramichonda. Je la prends en charge. Okay. Parce que la monnaie qui est à la télévision. Veut dire Michoué, nani kana biso moi bato bazwa encourager ko za nzoto kitoko oza na bien ti ba publier bongo esani ba okosa yo omoni ya Gabi azaki mwasi kitoko yo kutu na osali succès Gabriel na biso salati mama la Gaëtan ya Gabi vrai chérie pantalon bande ko matate ba fait ce que ezomi mais ton zimete to rola to lamuka ya Gabi akoma liko munene na se mukie pe ba poso nzote sani eze ba ya Gabi. Cela veut dire tout simplement que beauté aux anango lelo soko négliger ko pesa ngo valeur un jour et ko rattraper otoza to ko seko kan internet o pour moto ba publier foza na moi mawaza na moi somo ya bozo wele la bino na banani Tuna Gabriel lelo ba mama étoile batikala nzoto kitoko te ya Gabi nde koma tozawa mokile ko te ya bino Michoué. Écoutez, j'ai vraiment... What are you doing? I'm making food for Aaron. What? It's hot water. Je disais, j'ai vraiment pas de problème. Je suis... Mom, you better turn the camera. I'm going to come that side. The camera is... Wait. Let me finish, please. Can you move a little bit, please? I'm sorry. Bon, je disais que... Nazat a un problème, t'es d'accord? Donc, qui si vous lookez là, on appelle ça qui si? Bon, c'est ma problème, parce que, ouais. J'observe, je trouve que vous avez vraiment des sérieux problèmes, quoi. Non, attends, un problème, bébé. Donc, what's happened? Isn't he supposed to drink his medicine now? Who? Aaron. Do you want to eat? Écoutez, j'ai vraiment... Pourquoi si Moral n'a pas bien? Moral n'a pas bien, tiens. Moral n'a pas bien, tiens. Tu vois, là, mais il y a mon colon soto. Vous avez souci à ça dans votre terre. Moral n'a pas bien, tiens. Parce que vous avez une vidéo, au moins, que Michel va douter. Abanda qui ko douter penza. Azo solo la na ye azo senga ye ba ya o ba tie maloba te so bo tie maloba bo mona misha banda oboya abanda ko boya mais ye aza ko insister na la sapwani na tie boye po ba mona ka ke na za nango nde ba oloba o zo loba est-ce que moni na za nango. Bon, il y a sous vos yeux vieux yango. Nzambe na ngai Nzambe limbi sanga mais Jimmy Bela upenza vie na ki de la pants wana kitima Jimmy Bela u kitima pardon Jimmy Bela u kitima de la ta Jimmy Bela ukitima mbongo na ngai na ole la tata bana na ngai mbongo na ngai o nga selete façon na kendela pe crime oko futa ngo bomoni video mam c'est important eloko na oloba pena bokota bokanga kitoko na biboye mam c'est rando ezokoka isusu te mam si bokoka na bino rando te po davina za ki prenne rando mais bino bokoka ngote. Pour la confirmer, bino papa on a beau matisi na miniature aza papa Davina. Aza pena vrai papa Davina. Mais beau fitra ba photo bongote. Papa na onyo kwa mate. Papa bino bolobe onyo kwa ma na ete.
Boti la biso ta ba voice ya papa wana ebisi bino kinga na onyo kwama. A onyo kwama te. Bino boza so bozi ba photo ba tuna nenga bien bo filtrer yango bo BBC yango. To yebela de ba na bino. Mais na lobi boy mams. Rando yango e bande ko kende bien. Boko kiango te, obo ngo c'est là on a na papa Davina. Mais pour nga fait bo kende na rando ndi bondo keno bongo. Pour Davina jamais koti para mams. Davina jamais koti bande kwa mams. Davina jamais koti si ezali bota ya mams. Davina zo kendeka na mams ye moko. Mais boko ki rando te mabe. Bon makasi na barando te. Mamuti siko solution ya ntoto na yo zo zo ngo tende miso vimbi obongo formol wana ba beta yo. Na ebite bato na hôpital ngo fokangisa bango e bakata ko kufi. Formol etika on a défaut makasi bongo tala miso vimba ekota a te mamu. Formol wana eza mabe. Formol wana eza kitoko te mamu. Formol wana eza salo mabe, eza salo bela mabe. Nga upona nga lunga ka Fred si longo zonga ta Kinshasa wa ba hôpital na so bangalema ba hôpital na so minene ezali nango a ba retraité ou bien ba obendo formol wana eza mabe. Davina zaka molongi na moi lelo na ndimi Davina yo bangisa bato bya na ndimi Davina za molongi mais guerre et donc de bien botika ba parents bato bo Davina simbi libota mamsi Davina osimba mamsi moko rando eke kitoko important eloko na oloba pena bokota bokanga kitoko na bibo mbala bango bosela bamona mitakala na bango mais lelo nzamba balukeli bino tokumona ndi mitakala na bino ya banzu to ngbo telisela ngoka biso poto mona ngo nyonso toka na babolumbu atoka bana famille bota merci beaucoup bola que ça biso pena ndé bana bazala kande bana bazwa éducation ya maman bozo ila soma bala bozo ila biso ko jouer à kitoko yon tanga la comparer ki mwano na chacha d'or bilon nyonso tu bolo baki lo bakiti ce comportement ki bondumba o mono azana ngo chacha d'or ko azana ngo liso banzamba ko azana ngo chacha d'or a TikTok zamba pamboli po ataki vision na yi a pe na monde théâtre a omo le kana bino bato bo banda théâtre liboso et sabina ta sonité yo mono apembe na parce que ba pibi ya kayobwe tala chacha d'or tala bana biso famille bota la fière ya côté la bana la fière ya lobala bana David on bofinga liboma en tout cas to c'est la participation en tout cas ce qui est até to mon injustice ezali il faut ba avocat minene ba bima po ba katela biso likambo bon comprendre mwinda ndi abaju kuna listre likolo so changer ba couleur ya on bomo na mona comme vert et mona comme jaune na boy bobenga ngalo kwa mona achoko nga chaka choko tena na mwendo na ngai mona ba mitakalo ngiko mo lembisa na beli na kobela ndanga yo sombela ngata kiss na mela ba téléphone na bino bato bozo tindela nga na bino na ko tindela baninga na yoki bi la vidéo bana basi na tie Serikazana mo obi mi bali bazo tabamboka bapaya ya baboss bazoya azamo en 88 azamo en 1988 parce que akufa déjà au ataba 8 ou 10 ans passés mbungi ebi mbunda so koma kitoko makasi c'est que linge pasuka ce qui mbunda et koma kitoko banda ko beta c'est que mbunda na linge pasuka ngungi akaza ba wote maboko nzoka nde ba bomae omoni na vie linga pe bato boye biso ke osali mabe basali lope analyse contre yo na ndenge ya NT mais ndenge batalisa yo ke oyo osali eza mabe tokopambo mabanga te tokobwaka yo te oza mwana biso mais na tali balive basali lobi na balokuta oyo batie jimela bapesi 75 000 jimela aza 75 000 opesa motu te akala 15 000 opesa motu cash te il y a ça me chou cachetin ça va monter à quoi elle est déjà au moment où elle s'allie ba bercer yo au moment la importance ya ma bé au sanité
Si on a eu bercé au thé, na yo condamné au thé, mais na yo zongi sur nanzela. Michou, obi masirika. Obi succès masirika salara. Yo Michou, mutakale bimi. Bo baby si carrière na ye, bo baby si fi na ye. Ndena moni na video ngo oyo la kisinga. Michou, Michou ala kisi libosote. Ala kisika sima na tolo na ye. Neta ndo ye ba déjà net si atteint moins tendance à pressentir que ba ça ko enregistrer nga. Et ça quelque chose autour encourager tes frères. Sentiment ngo oyo lukai ke bosa la vidéo ngo et ça qui a binomi balé comme pas na biso ndengeni. Et osa komi benga osa boss. C'est pas bien. Mais non, c'est pas bien. Banabasi, t'es en quelque sorte été à bino. Bolingi vie appréciée. Mobile mo oyebi pe non ala na moi na palin. Mais au tiki no mobile no apesa au moins 50 euros, 100 euros, au la na 1000 euros. 1000 euros na suka nango yango ya. Boando sambwa kaka boy parce que esili na noté. Bolingi vie appréciée. Bolingi via matalana olingi komona moninga na yote azana saki ya cher azana talo ya cher oyebi ndenga zula ki yango te yaya se contenter na ozana yango so la ta basket azara to ana poto zara mundele mtasala yango za mutu mwindu te ata mutu mwindu asala yango za initiative ya bien se contenter na ozana yango ba o balamba matembele balia na ndako na bango bakufaka te ke ba o balia bangombe problème ezala mingi pa bato balia bangombe ana babela ba maladie ya cher o ekuta ba 20 000 euros ba 50 000 euros mais biso to bela ba maladie ba 10 $, ba 20 $, ba 50 $. Oyo Michou mutakale bimi bo baby si carrière na ye. Ponga na linga ka preuve à la ya papi matala tala matos miroir d'Angola da Costa patron ya papi matala tala sans doute sans faute Yoka Maman na fait so 5 émissions na moi silence na ngam so yeba mto sa ne ba fatigué mon na no penda na ko ide yo na la kisayo so la moi simo comment na bande lo nyo sa na ba fatigué yo de la pena o la panga na vina yo o va lobité na créera so ma fils combo le couteau de ça ko sa combo yo si combo no ko sa ngai pour le personne au canada ma tout ma futa bien du mais mutasiliki boy on comprend que boss te te siko ba ucho munda na male wana bakali atindeli camarade na nene ya voice no sambu sa camarade no yem tatindi de boss atindi asala be voice te wana kuto yo kite zelo yo pa mona gena mais ana kamera ti siko même de na sa bemission o mona ke ngana on a filié te non na fait mona ki en fait le la mona ti siko pa na ngega zelo yo ka yengo ni yengo faut pesa pesitiko mutasiliki boy nzoto te maman na fait so 5 émissions na moi silence na ngam so yeba mto sa ne ba fatigué mon na no penda na ko ide yo na la kisayo so la moi simo comment na bande lo nyo sa na ba fatigué yo de la pena o la panga na vina yo o va lobité na créera so ma fils combo le couteau de ça ko sa combo yo si combo no ko sa ngai pour le personne au canada ma tout ma futa bien maman na yo zelo yo kanga bien maman na bino mata vidéo zelo yo kanga mpesi na bino ba ngate zela opesi mutu kanda donc o nyonso siko migi na biso po mona ke na biso ya za boste sila likolo pepele o kumisaka ya babombo nde yango yo siko yo moko moni babombo ndenge bakomi kofiba bango na bapele video omoni ndenge bombo ningisi simantera ningisi libele bino bato bozo kumisa mutakala mishu za mutakala kitoko est-ce que boyebi ke ba video ya mutakala ezongaka année par année est-ce que boyebi ke ba video ya mutakala ezala réputation mutu dignité mutu si déjà so ba publier yo mutakala ya oza suna valeur tata ba bali yo ozali suna valeur te sila likolo pepele o kumisa ya ba bombo nde yango yo siko yo moko moni ba bombo ndenge bakomi kofiba bango na bapele video omoni ndenge bombo ningisi simantera ningisi libele bino bato bozo kumisa mutakala mishu za mutakala kitoko est-ce que boyebi ke ba video ya mutakala ezongaka année par année est-ce que boyebi ke ba video ya mutakala ezala réputation mutu dignité mutu si déjà so ba publier yo mutakala ya oza suna valeur tata ba bali yo ozali suna valeur te sila likolo pepele déjà
il faut savoir que Oesameni Michou, c'est un règlement de compte. C'est son ex qui lui a publié. Mais moi, dans le moment où je ne peux pas clouer Michou parce qu'elle est déjà à terre. Elle est sans force, ne l'achevons pas. Ba publier mon takala na ofo kapasi et soit koko komi bon parce que ngasi na mona monto ba publier ami bomi mais jimbela tu es Michou ami bomi neti ozwa nini ya Mireille Mirador ndeni ta vidéo na tinelo ya Michou ya Mireille na sa fana Michou te na sepela na ngana ete mais vidéo esa nga bien de Mireille pauvre fille moi na famille a passé aromoza soin ya famille na ya maman na ya bandeko na ye to passé azu sengwa via vivre ata yo Jimmy Bela au publier boye Mireille ata yo moko pour bébé ba relation na ye imagine toi à côté en ngota mi bomi Jimmy Bela ozwani ya Mireille c'est très méchant que ça moninga moi si boye mwana bato mukie azo bunda oluka ata sala kindu même reza vinae mona mutaza mso akopona vinae asa atanga classe mso asa na kindu mba isa vinae mais na sepel na vidéo te Mireille ça ne va pas si bonjour bande konangai ya mondache ngaza mama ya ba abakuka biso pena toza ba abakuki penza ya sila bisalu yango na bengi po na meka mwa moke ko pesa conseil na bana na biso basara pa sila omoni na mokili oyo nde toza tobi mitema batu te eloko nganya lubakaka ngani naza boyi na mama 4 enfants mais so mutu azo lukanga azwanga te ndenga molili akotaka na nzela bana tout comme ndenge pe sila soki mutu azoko kotandre sila te akotaka pala bana na biso ba bombo yango bana biso ba bombo fo baza prudente po tala lelo ne komona susu o Michou ba publier eselinga pasi apesi Michou yoza chef eza nango toyebi ke eza foti na oto eza nde mutu a publier mais fo ba mutu nini na kolinga mutu nini na kopesa confiance mobali nyonso tout te opesa confiance eza mobali nyonso tout te surtout soka bali yo te okopesa confiance te ke oza soki na douche ya bozosola na video non bozosala makambo na bino fo botiaka caméra po esala nini soki deja omoni mobali bozosala na ye makambo wana molili na caméra c'est que plus tard etension mutu wana ekozalaka malamu te ti ekobima kaka na mokili ya lelo nga aza mama na jeune fille yango nalobaka na ye ata mobali alingi yo ndenge nini ata bokie soki wapi caméra ezala te soki natanga makambo wana ata kote mobali na ngai nalingaki mingi apesanga mbongo ebele na confiance na ye akomona nga nde na osukola non plus tard soki bobebani akobimisaka ba photo akobimisaka ka ndenge filmaki yo yango penda bosala penza attention Michou na regretter po bozotala nani détail aussi la tiete bino bozo na yebite bato bazo profiter na sima na bino po moncha échec asila bato bazo ko asila te bango bazo kota na bino tele siko peut-être ezana ko mwa muke okomona ndeko tambola réseau mobimba atako tu na famille na yo pe biologique eza malamu te surtout bozo kitisande misala stila bozo kitisande carrière ya nina stila na badati achi ata bino moko penza bosala attention boza bana basa mikiti ya ba 15 ba 20 ka bino suna ba kiti eza batu moko nde boza boye bokoki pe kozala na j'espère ba misusu bana boza ba mikolo boye ba ko gérer ba vie na bino boko linga ba copain na bino après boko bebana et comme quoi na région sociaux non
Ce que monique ngai ne na zabo na zara na mibali na ngai maman faut limiter na ba vidéo ko linga ko to mobala a filmer yo ne ko linga ko te ne tinga na zabo ata na bi ata nzamba lobi lelo azo sara na 15 na ko linga te mobala filmer nga ata mobala nga linga mingi na ko linga te hein boza na mayele pour bozo sala na ezo fekte musala sila ezo fekte pena biso to landa bino pour nga ko te baisenga makasi mena ko lunga ba ko kite nga ezakaka ona si mama po mami saza po na biso nga na yebisila na poto te nga na yebisila na Afrique ata chilelo na poto na yebisila donc botika mutu soki njamba sa tombolier asa musala na ye mukolo pe njamba ko kitisa ye kaka na ndenge na ye na mutu ya publier nini wana na yebi na nga kaka ba comédie ba na sima na ngo mais boyoka sila magazani ndeko na bino po bino bosalaka babiloko nde wana boye boapi na bana boza na bana na yo mutu publier oya na bana na mutu oyo filmaki soki tonto wana soki ya matama minene oza pe na bana karma ezali abino bozo publier bana basi boza bandeko basi boza pe na bana basi mais bokolonga sila te sila za nzambe bokolonga ete bozo kota na bana na ye po bibisa kaka réputation ya nini ya SD ma bokolonga to nom de Jésus. Merci. Déjà, pour apparaître, vous êtes prête à tout. Oh lembola. Place kaka ya mobile et bimara pour l'argent. Je le ferai jamais. Jamais. Mam na simba kisi kamba maona komana la. Na simbi kisi na teki ata musapi moko na komi na mbomba la moko non sala ngote bano baza prête à tout mama bango coach na bango sila coach amandi shiki na bango sila matière sila pe na ngwa nga tembete mikolo ezana ba voice ya sila nazo ya au moins si on a vaillé dans un hostel à live té boya kolabsanga to mama saka analyser yakana ba analyse bino mo bobenginga sko na ye na ina koma la bilo too much na salma be boko bozo réclamer Nini et pas Jimmy, vous insultez Jimmy et sa femme sur base de quoi? Jimmy a za mefen Jimmy a bandi ko coucher na ba fi lelo te Jimmy ayebi ba fi a ville. Michou avant obimana Jimmy, oyoka histoire na ina amour mamba. Oyoka histoire na ina ba fi ebele, oyebi vi a Jimmy. Oyebi vi a Jimmy. Okende komi koti sakuna ndeni. Po o trengala na ba fi a ville. Oana histoire a Jimmy, olanda iblar. Ndumba tala mbongo. Bébé sila mati. Mon fils bignei. Eh, faut manganya papa. Bano basinya ke? Bano basinya na ba makambo Michou nga na rappeler na ngayo ka Hôtel Mercure. Nde nazao ba opanza ba vidéo wana comme pas possible. Nathalie yango na okimawa. Na okimawa. Nga nazao benga Michou na téléphone na nga. Téléphone yango na osala live na nga na lakisa bilo ndenga bengi Michou. Na komela ki écoute c'est très urgent. Yamba. Michou, loba na batu vérité na nazo publier yo. Tika ko ba Michou penda bo signer vie bazwa ba vidéo na bango na ba téléphone na mibai na bango. Parce que aza mwasi a Jimmy. Aza mwasi a Jimmy. Omoni mobali so alingi yo.
okangi téléphone okangi téléphone osala eloko tosali nango makambo nyonso tolingi okoti tina kati okoti partout otali sikoso nakuti mobali nanga mwasi mo atindeli mitakala mwasi wana okobika te bebe obika te okobika te po ozola na mobali nanga donc obika te oyebi ke Jimmy aza marié Jimmy abali abiso tu na internet to moni makamba ye na Karine tango esili après Jimmy abali ti Jimmy akina Karine afinga ye ba pose makambo ebele Jimmy abimisa video ya Karine te abimisa te eloko moko te yoku to fingi Jimmy te so bozaki na bolingo bokabwani esili siko Jimmy a publié sur base de quoi pour nyozo ko sabatu et puis au fur et à mesure ozotinda batu baya ba ruiner Jimmy au fur et à mesure ozotinda batu baya ba finga Jimmy na rai Soraya wana ozotinda ba finga yo zaola na mobile na ma chérie Micho zana rappeler au vidéo mususu Micho ozana vina peso détail ozana vidéo moko po boza sa ba vidéo ebele na Jimmy Belao Micho ebi ke soki Jimmy Belao alinga publier yo azana ba vidéo na yo ozo sise na Nice elongi na omtezo mona na Jimmy te oyebi ke Jimmy ana vidéo wana bosala ngo na Mercure ya Paris bozosa ba fantasme ba vidéo ya ba sorti nyonso tu le sais soki Jimmy mutana posa bimisa vidéo asambuso aobimisa oza nelongine ata soki eza mwasi ya Jimmy Belao alinga sambusa Micho aobimisa oza na vidéo te aobomba mobali na ye Micho ayebi place matière ezobima Micho ayebi place biloko ezobima eza Jimmy te e ape mwasi ya Jimmy te parce que soki netinga nakuti ba vidéo mobile nanga bongo na lukara o elongi neza na tie na protéger mobile nanga vidéo liboso ebimi ne longi ya Belao or to koma to yebi nde bani ba bomba elongi ya mutu Micho ya Micho de mama Sila Bisalo ya loba vérité ko bébé qui a publié toi qui a publié toi maman qui a publié toi-même qui Bokuma koyo aussi ça ba tout ba énergie ba ya ko sala bino ba live bino bozo sa ba copy na bino bozo luka na bino ba matière bozo sa na bino ba promotion ba nzoto na bino mibali ba ya ba copy ya boya ko kausa batu mingongo na lobby bien na hôtel Mercure Micho oyebi combien de vidéos ya fantasme bosa na Jimmy est-ce que Jimmy 6 fois publié yo ako publié vidéo wana oyebi mitakala boni otindela ye yo moko zobenda plan oko ya kochisa elongi no moko eza ya yo moko eza oyebi que so Jimmy nga balancer biloko wana te Micho ba voice kutu ya somo bando tika inga na hotel soko yeka to bimi to lali onde yo komisinga instrument sex après okei ata babanga mwasi yango musala ngo ya yo sala ya ndenge nini bando okendo tikanga na hotel ba voice ndenge wana Micho oyebi ke so Jimmy ainga sambuso obimisa ba voice no ezebele mais pour nini yo fingi Jimmy te muta finga Jimmy loka Karine azate basambusa ebongo te et la famille ndeto za awa to sola na opembe modèle Karine finga Jimmy mpose na sambusa de Jimmy sa sambusa Karine Jimmy azakaka ko confirmer que abimana Karine atikala ko sambusa Karine abimisa preuve yande bazako lala non mais azali na ba preuve na ye ya bomba ki yango po na ye sikoyo Micho atikali kofinga Jimmy te c'est ça ma question Micho abebani pena Jimmy te soyi bakabwani to lobaki bakabwani siko Jimmy sora linga publier Micho est-ce que ko tia vidéo o ezane longi na ye na kati ya na base belé bamba Micho
mutakale bimi ndenge nini. Micho, ce sont de femmes ou de filles oyo bazo vivre na impression na lingala tukuma kobenga matalana. Ba Michou baza prête à donner leurs âmes, bako vendre ba âme na bango au diable justement pour apparaître. Nalanda indego moko posa ya kokote la Michou ezali mais à côté lié bien ti. Baso linga bakomisa Michou victime na histoire oyo oye mora ebi kaza consciente qu'elle n'est pas victime. Tolo belango na ba aspect nyonso. Micho ayebi ke Jimmy Belao aza mobali ya batu. Auta obala ndeko Soraya awa biso nyonso tutomona. Bandumba bazara na pitié te ya ba homme marié. Pona bango mobala to lata bag etali ete ya na besoin mbongo euta na poche nou, OK? Ba voyage ebele Micho asali na poto Jimmy Belao. Micho azali na posa matara avion na business class. Business class c'est de l'argent. Jimmy aza bambongo ne na ba banque ayebindeni akosombela mwasi billet business class a match avion a poto a loger au hôtel à luxe. C'est ça oyo image Micho azaki nango posa à vendre na réseaux sociaux. Les luxe. Elle travaille pas. Elle n'est pas entrepreneur. Ma bokango, je sais pas si là le paye combien. Talanda ku Micho a futelaka, azora mbongo wana wapi. Na Kindumba, c'est clair. Micho vend quoi? Si c'est pas les sexes. Elles vont rien. Azola ksabiso fumangani kuna. Tout le monde a fumangani te. Mais c'est à vendre. C'est à vendre. Soto bito zonga na temps normal. Nga sara na kilelo oyo. Toza bisonyo sur internet. Micho vendre en internet. Tant on a bibana na ba prête à vendre ba âme na bango au diable pour apparaître. Oui, nana raison. Micho vendre en internet à la muka en internet. Et à lokolanga. Na vendre en internet à la muka en internet. Nazo bimana mobali ya batu. On a ebike anyway, anytime. Moi si na ko simba téléphone na ye. Akuti soit ba voice, soit ba audio nanga a publier nga. A combien na kozwa courage ya otika nzoto nanga motaka devant un homme marié. Et puis un homme marié nini? Mécène. Mécène nini? Jimmy Belao. Si c'est pas pour l'argent. Sur les moto azana kindumba na cerveau parce que ndumba ata ba bisi ministre wana zana kisi olobetalinga tenga na opese nzoto ya pesinga mbongo. Réflexion ba tchel. Donc Micho na réflexion ya ba tchel. Micho ne travaille pas. OK? Si la refout à Micho 3000 € par mois té, pour foutre à parler na yoana. Non. Aza peut entreprendre pe l'autre côté. Elles sont prêtes à tout. Tozan internet. Ah, on a l'ongoli marambasi, là, non, ça la analyse correcte. Tozan internet. Si les losoï ba publier basi mitakala parce que basi wana ba na esprit ya bandumba na mutu. Yaka na bezo ba pese mbongo aya sa matalana na internet ba mona lati bijoux ba mona matai business class akenda ke Europe azongi Michou e bongo tango kenda ki Afrique du Sud oyebi si pe batute na pesa au visa Afrique du Sud tu es allé faire quoi en Afrique du Sud ba pecho ba komo ki osala bango kindumba par ci par là Lelo biso tout oyebi modèle mitaka les oya na internet. Nga tina longola bilamba na sokola na mobali ya batu un homme marié azape homme anonyme te un homme public
nga na tiki motaka na nga ya somo oyo na tche caméra na koti na bando ko sukola esui na bandi ko tcha mabele boye. Si c'est pas pour l'argent, soki na un esprit ba tchelte non ko sala ngote, non ko sala ngote. Tchela ta ba ebisi ko moni ministre wana azwa ka ba chance ba fille. Moni ministre wana na bete si c'est fumanganya mama yo mama fife oh sina oh hey too much. Te ba Michou bo signer vie hein. Ba Michou pena bo signer vie hein, pour apparaître. Vous êtes prêts à tout. Oh lembo là. Place kaka ya mobile et bimara pour l'argent. Je le ferai jamais. Jamais. Mam na simba kisi kamba mona komana la. Na simbi kisi na teki ata musapi moko na komi na mbomba la moko. Non ça la ngote. Bano baza prêt à tout. Maman bango coach na bango sila. Coach amandi shiki na bango sila. Matière sila pena na ngwa nga tembete mikolo ezana ba voice ya sila nazoya. Au moins si on a vaillé dans la live té, une année na relation. Il y a des vidéos automoni. Longola ma soraya. Michou mutami filima. Je sais de quoi je parle. Nga na miliete. Na sala na live na yalo yenge yaya. Jimmy azama beto nzimi. Tozana ba bad memory ya ba sœur na biso ba amour mamba pe à son âme. Toyebi. Nous ne sommes pas ici pour te nuire ya Jimmy. Panene ya oza vrai. Michou yebi relation na bango. Mais sur la toi c'est si la bisalo. Nous sommes des abakouk pour SB. So balingi ba détruire Aria Sila, Tokoya, Bakoki kokende Sila otikala. Eh, maman, biso défense ya babakouk c'est parce que nous sommes Sila. Madame, oui. Maman biso à chaque fois ça y est le moment. Koto zobima, koto zo ke ça makamu, na la zate na yebite. Très bien. Okofingi sanga, c'est ça. Yes. Siko manene ya, siko mama na biso sila, azana bitumba. Alors biso bana ne photos à sage. Tango amwana sila, omo na misapia batutu vers sila. Il faut dans la sage aux à la moto. Tu comprends? Michou, la moindre des choses manene ya, a matière présenter l'esquisse na basi. Na acte wane sila za chefu. Toko soutenir ye. Totiki Jimmy Bella ou tranquille. Michou a continué chemin naï. Nous sommes des abakouk, je dis bien. Parce qu'il y a ici SB. Avant Bango. SB ça signifie sila bisalo. Point barre. Michou a présenté Totiki dossier au manene aux amayele et belé. Ndongo lobi ko fingi sa maman. Ba o fingi sande la tête. Sur la toit c'est sila. Azana binemi. Alors biso batutolandara photo ebande to tambola sentiment exaté. Michou nourrit personne ici. Alors la moindre des choses en matière présentée l'esquisse et pas ba maman point barre et silimanenia. C'est vrai, ngana moni vidéo. Michou bisa plaisir à tindeli mobali. Soraya zanango. Oh, tu comprends? Les locaux ya mibali ya plastique, tu comprends? Ya chocolat. Oh mona, ba vérité ezali. Non kita, on n'est pas contre Michou, la diva. Ce qu'on veut c'est la défense des SB. L'image au balinga ba détruire mami. Yango biso to linga to lakisa bango le contraire de ça. Parce que ma kambu c'est SB. Nous sommes des abakouk pour SB. Merci mam. Kiti sanga le reste talinga tenara na poto Michou ne me nourrit pas. Na leke na bilamba na makambu. Mais je suis si la bisalou. Merci. Kiti ça. Baba kuko si maman na bino soni. Nana lobe Michou. Assurance ni nezwa ki obo bengana na Jimmy Bella wa tapesa ka mbongo ma chérie. Bo bengana obenge na appel vidéo. Ozo lakisa nzoto na yo. Ozo ningisa yango lokola mutakangami na kati ya courant. Assurance ni nezwa ki.
mutu lokola irresponsable ya Jimmy Belao soki likambo ye amataka na ba panel sur panel pour na pesa explication encore azalaka yoka na kalisusu te aluki a créer buzz ayeko créer buzz na kati ya nzoto no yo na minute mutakala esambo yaya bosalaka ngo ndenge nini confiance ngo ndenge nini yo na Jimmy Belao akokozwa akokotiona ndako te ma chérie pana ezaika CDD buka leka oliembongo no oleki siko mobali o alingaka mwasi soki mwasi ayebisi chérie nazo sokola aroyeb sote ti appel vidéo aroyeb so OK d'accord si ça ko sokola mobali alinga mwasi aroyeb sote bébé tindela mutakala na yo mobali alingaka mwasi aroyeb sote laksana na tala nzoto no wana eza mibali ya ba gigolo ya ba échec un michuti okoma na confiance wana ezaki ndenge ni okoma na confiance wana mama ezaki ndenge ni okoma na confiance wana Jimmy Belao ozandoki tam tout lokola safu soko mon mobile o alela maquillage mobile mabe en fait ngele que la ranga mibali obaye la bino kati ya réseaux sociaux ba riche un riche ne peut pas venir sur les réseaux sociaux le bakaza riche pardon en passant ma photo est disponible chez Martinique Cosmétique livre non et ça consentement personnel. Moi je te dis sincèrement, moi j'ai beaucoup de trucs à Michou hein. En tant que fille à qui, oui, il y a beaucoup d'histoires de cette fille. Okay. Déjà, une fille qui quitte la maison, le toit familial à l'âge de 16 ans, pour foutre l'anda kunae. Énergie 10 mois. Moi, on a 16 ans. A Zimbongo wapi. A autant en classe. À Salate. Elle a été à l'ISP. Ses amis parlent de son histoire. Donc, nous ne pouvons pas encourager, hein. Jeunesse Nabiso, Yabata me donne un bas à la exemple. On ne peut pas encourager. Et surtout que moi, ce qui me fait mal, c'est plus pour Sila, cette dame-là. Moutou a 8 ans à Kotanga. Aujourd'hui, à bâtir carrière personnelle. Mais à cause de fille wana, comme le coco de sa Sila. Une femme qui aujourd'hui une légende du théâtre congolais. Si aujourd'hui on doit parler à théâtre congolais, na bateau ba sali quand même image du théâtre congolais qui est musika, on citera également Sila Bisalou. Mais à cause de ces filles-là, t'as les lots Sila comme côté na Bouzoba. Sila ne doit pas jouer na sympathie. Non. Il y a beaucoup de filles na ina kuna bazana ba talent plus que ba michouana. Oh ba otangi na ngo classe ne bat na ba université. Ba été pour na ko prouver ba beauté na bango to ba matériel na bango. Sila ko azo banga ko perdre bana wana. Mais et pourtant bazo kotisa na libulu au fur et à mesure. Madame, je ne suis pas jalouse, je suis en train de parler de la vérité parce que ça concerne notre jeunesse. Bana wana baza ba image à jeunesse congolaise actuelle. Moi ça ne m'étonnera pas que aujourd'hui ndenge wana Michou azala ndenge ba salir yebongo. Nous savons tous no monde dans ma boîte de nuit, quelle vie bazanango. Quelle vie bazanango? Elle connaît l'histoire, il y a quand même le monsieur là, Papa Nangaï. C'est un monsieur à salir Bassi tellement trop. Et c'est ce même monsieur là que tu te permets, Yakobi Manaye. Parce qu'elle ne me dira pas que c'est l'amour, oh que non, alors qu'elle y bat la tondengini, non. Monsieur Wana, Abalaki, la dame là, où il y a la télévision Wana. Nous avons entendu tout ce que nous avons entendu. Donc elle a quand même le choix à faire. Donc, jalouse, ce sont des hypocrites. Oh, on a besoin de bonheur à moutouté. On doit dire les choses comme ce ezaleli. Ce mouta salima bé, faut te que non, moi, na salima bé. Michou a une famille. Elle a une maman qui est une maman respectable. Sa maman est trop belle, c'est une maman canon. Oui. Elle a sa petite soeur qui craint Dieu. Oh, ça, les lanzambe. Tout ça, après, ma famille, surtout mes mango liboso, non? Non, non, nous sommes contre M. Jimmy parce que Michou avait le choix de dire oui ou de dire non. Elle avait le choix. Dans tout ce qui s'est dit sur ce monsieur-là, Azaki moi Koko Bimana été. Nous savons que Michou sort avec un monsieur qui est marié à Salan Ethiopian Airlines dans l'aéroport à Kinshasa. C'est un monsieur à foutre la képi à ça là que non amata banini azora ba place VIP na ba avion
Quand on parle de Jimmy, c'est pas Jimmy Kandé Moutafutaka. Non, 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 non. Donc, la matière n'a pas Zali. Et Zali au bat bayebi. Au bat tout va témoigner. Donc, on connaît l'histoire, il y a Banabasiwana. Mais, to sépélité parce que un monsieur ou a exposé une femme comme ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Micho a toujours été attaqué. Il fallait comprendre que Étoile n'a pas qui déjà combattu. Parce que Mouto yo mi bimi olimba lobelo la yo. Bazo lobelo tellement belé. Il faut autant ce qu'on a prudence. Parce que éviter mon colonie ne coïne de la yo. Éviter mon colonie ne coïne de la yo. Et bah mécènes nous ce sont de mauvaises personnes. Ils sont là seulement pour nous salir ba fia batu. So amoni moi film moko ba fula mi mikolo ba bié na ochambo na nga jeune alingai. Toki to zonge pai. Papa abimika lisibili bweke. Abimi yango parce que ayeba ki que non azana kitoko na ye azana aura na ye. Tant ba approcher qui il fallait qu'elle la prudente mais elle n'a pas été prudente. Elle a cédé à cause de l'argent. Parce que tant que bazo brandir derrière 75 000 kawana. Bazo penser qu'ils ont honneur ya la fille, ils ont honneur te. Ils ont déshonoré. Vous mon côté en bon ils ont comparable na yango papa. Et l'équipe diamant, l'équipe à pierre précieuse, ils surtout na valeur. Donc c'est pas 75 000 kande ko bebi sa dignité à mutu. Été ya jeunesse na biso. Été ya bamisusu pe ba na monde wana balanda ba succès te balanda bato ba peme na bango te basila basi ba salama ya te que ye pembe na ye nde parce que bato bazo approcher mi moni que oza danger parce qu'on t'appelle Bombo. Non non non, Bombo ba susaka ngo et puis Bombo ici laka. Donc ce monsieur là qu'il soit maudit ce monsieur là makambo asali qu'il soit maudit, mais en même temps notre sœur Ateyama, Kindumba Salangonde ya propre. Pour ce qui est vrai, c'est une fille à Kendabakop. Oui. On a toni en ote ateka maka. Ya. Olobi na yo bien opesi idée. Aza vie privée na ye. Nano abalite. Akoki ko sala comme pas de problème. Problème des aké. Bo pesa conseil mingi pa ya bana mibali. Bo tika makambo ko publier. La première fille. Botala di soko na ye ya normal. Ache guchite. Bon comme ça na 50K. Eza pona ko sécuriser life. Toko tia mutakala na ye. Toko tia mutakala na ye. Toko tia mutakala mutaki na yo Michou Pembe. Likolo ba yebisinga likolo a 200 €. L'icolo à 200 €. On se retrouvait dans les réseaux sociaux. L'icolo à 200. L'icolo à 200 € va publier yo. 200 € boula. Yo ko samba toko cha yo. Toko publier yo. Batu batala nzoto no. Batala yo sans filtre. Yo o komi tala sans filtre nengo zalaka. L'icolo à 200. Ma chérie. Mon chéri, et bembe na yo. Yo, okomi mona. Batu ba ocha yo te, o futi batu tu hein. Yanga ba futa angate, o futi batu tu bacha video note. O futi batu tu ya réseaux sociaux, nga okutani na béton. Botala di soko na ye ya normal, ache guchite. Bon comme ça na 50K. Eza pona ko sécuriser life, toko tia mutakala na ye. Toko tia mutakala na ye. Kuta. Et ma fille belle internet ba lo kuta. Net ma kam gel o lo ba lo kuta, moura o lo ba lo kuta. Jimmy Bella wa ko pesa moi 50 000 te moi sur quoi Michou. Azu ap. Christian tu sais que dit. Azu ap. Bino nde boya ko bimisa après on a danger pour ba sakana na batu. Bino ba gel. Bino nde bo bimisa mi yibi wana danger pour ba sakana na ba fi bino. Bino nde bo teka ka bango na ba impression lo ko ba sakana na bino. Bo comment ça fait que ba sakana. Jimmy Bella wa so 50 000 au pesa Michou wapi. A so ngo wapi. Mobali oyo lala na été que nous l'accès mutaka na téléphone. Mais à un moment il faut arrêter les illettrés.
Il faut arrêter bino ba besoin de sonner banane. Mobali olala na eta sibaote okendo laksa mas okolaksa nindité na on téléphone. Jimbela wa lali a PC mo amuki a publier. E ba fie belé internet ba lo kuta. Net ma kam gel o lo ba lo kuta moura o lo ba lo kuta. Jimmy Bela wa kopesa moi si 50 000 te moi si kwa Michou. Azu api. Christian Tshisekedi. Azu api. Bino nde boya ko bimisa après on a danger pour ba sakana na batu. Bino ba jaelit. Bino nde bo bimisa mi yibi wana danger pour ba sakana na ba fi bino. Bino nde bo teka ka bango na ba impression. Lo kwa ba sakana na bino. Bo comment ça fait que ba sakana. Jimmy Bela wa so 50 000 au pesa Michou wapi. A so ngo wapi. Mobali oyo lala na été que nous l'accès moutaka na téléphone. Mais à un moment il faut arrêter les illettrés. Il faut arrêter bino bo besoin de sonner banane. Mobali oyo lala na été sibaote que nous l'accès mas okolaksa nindité na téléphone. Jimbela wa lali a PC mo amuki a publier. E ba fie belé internet ba lo kuta. Lobi na zan fatigué, na yo sa nos vidéos parce que Michou osamo amuki. Tika koluka ko vivre au-dessus de tes moyens. Tika koluka o eza conseil ya. Oyebi koluka au-dessus de tes moyens et ko saliso n'importe quoi dans la vie. Et ko bimiso na batu o yo linko bima bango te. Pourquoi? Parce que déjà o e komeli lelo o eza vie o ba kuku ba mema yo na yango. Vie à concurrence. Il y a quoi apparaître via matalana lelo toko teloza muninga na biso mwasi mais ezakatini ete moi mwasi ba publier bino baba cook ete ya bino bosali saka Michou concurrence na batu nyonso bolingi ko tia na niveau o azate. Parce que tellement bolinga bo tia na niveau o ya azate fa kabela ba journaliste na bino faut aller chaque jour faut changer perruque na semaine moko des fois faut mata talent faut mata business class pour ça la rater mon mata business class à tout moment pour na salaire à théâtre oza coopter au ça nous au bima na ba n'importe qui ndeti chimia za n'importe qui même baba cook bobena la bana biso ba lokolo kilo ni kondi ba mona bango te wapi mokondi Jimmy a comment même pas deuxième des humanités. Deuxième secondaire à commater. Mon deuxième secondaire à commater. L'autre n'a pas bien à Kassavou. Azani moïba ba soso. On bosse en mobile brandé Jimmy. Et puis les Abakouk et les autres, calmez-vous. Parce que nalinga koya na makabote ba journaliste baba cook calmez-vous parce que oh on est bignon les vidéo te Michou et moi ça conscience à part Jimmy ba vidéo ou atinde la mibal o ebita on kamwe bimi débat mo surtout ba comme bimi ça ya ba sorte na sorte za o bomoni ka alongone lamba ala kisi sima parce que oso bomoni mo o misala na peni électrique bo lobani. Ma chérie, aux amants qui tambola na âge na yo. Tu ne travailles pas pour théâtre. Toi, il va pas monter à foutre à bino. Nous avons à $3 000. Au Koluko, ça n'importe quoi. Tu ne travailles pas. Aux amants, ça m'a boy. Oh, et foutre à même pas $1 000 cash à la fin du mois. Mes dépenses là, il y a moi. Ils ont comme à $6 000, $7 000. Pour ça n'importe quoi. Oh, les vidéo, hein. Bon, on se retrouve malade. On dit pas bien encore yami. On l'équipe bango. Fille business class. On le reçoit malade. Bah vous allez voir naté. Bah pour cholo, bah pour sekayo. Vie et sa vie na yo. Qu'on nous cate au vivre au-dessus de tes moyens pour au la qui s'abat que yo viva bien. Que yo qui n'a rapport au songaka. Fais très attention. Fais très attention. Baba Cook et les autres. Pour le respect Nabino, pour le respect à chef Nabino. Bason est Baba Cook. Bon silam. Ba o boso na Michou boy bise sa no vérité ba vidéo nini.
oyo ekoki kobima oyo eza eloko te oyo eza lokola bonjour eza même pas comment ça va oyo eza lokola bonjour eza même pas comment ça va. Pourquoi? Parce que bino bakuki nde bosalisaka bozopousser mwana oyo asala n'importe quoi pour satisfaire bino nakokabela bajournaliste na bino nakosala oyo eza ayano la possibilité na ye te silama oyo susu eza video eteya yo ezongiso nsima parce que na mokili oyo soki ozwi maladi lelo bato nyonso bakumisa koya miba ozala te ekozala mpasi ya mama na yo na bandeko no ekozala mpasi ya mama na yo na bandeko no nalobi j'espère que boyoki soki bolingaki mpe lokola cheftel na bino botika koluka à vivre au-dessus de ses moyens pour alakisa bino kaka aza bombo lo bombo comme bombo kosu. Famille Libota, Mbote, Boza bien. S'il vous plaît, appelez toutes ces filles-là. Toutes les filles de maman Bellevue là, jeunes filles, surtout dans la famille Libota. Mes chéris, ne vous emportez pas par les starmania, la célébrité pour faire de bêtises. Sachez que en dehors, il y a la actrice, la famille Libota. Boza bana batu, boza basi ya batu. Famille Libota sengi binote bo impressionné biso na rolata na ba voiture ou quoi que ce soit. Non. So inzamba pamboli au sombi voiture, bravo. So inzamba pamboli au matière avion, bravo. Boza na challenge ata mon côté au famille Libota et pesi bino. Toza a besoin de. Nous on vous aime tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Pour eux, on met qu'à bêtises. Les caméras. Je vais régler ces comptes ici. Alors, on ne fait pas ça seulement parce qu'on veut que l'image de la maison de production soit protégée et tout, mais c'est pour d'abord c'est pour vous en tant que femme. Mbongo ici l'a raté. Vous êtes jeune, vous êtes talentueuse, vous avez toute la vie devant vous. Comportez-vous dignement, c'est très important. To sengi na bino te bo changer la biso ba Vietnam heure matin midi soir. To sengi na bino te bo chara ba make-up ya cher. To sengi na bino loroté. Vivez selon vos moyens. Tango nzambe est robeta, vous n'aurez pas besoin de nous prouver que vous commis déjà. Nous-mêmes on va comprendre que vous commis. Pour l'instant, contentez-vous de ce que vous gagnez. C'est ce que moi je vais vous dire. Pour namon bat bo kum sabino et là, tant que ça va plus de bêtises, par expérience en tout cas. Mettez-vous en ordre avec vous-même. Restez sur vos gardes, parce que en tout cas, les dehors est risqué. Ce qui est sûr, l'ennemi va chercher aussi à vous faire tomber pour Tokokada. Voilà politique, je vous informe. Prenez soin de vous, chère dame. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit si ce n'est votre talent. Tout ce que nous voulons voir en tout cas, c'est de vous voir jouer, aller au-delà de tout ce que Bellevue peut attendre de vous. Le reste, et lamba, périque, tout ça là, ils va bien éphémère, et yaka, et bébara, et kenarizo, ne faites pas du n'importe quoi parce que vous voulez que, surnommer Bino Barène, ce qui peut y aller, non. Quand tu vois l'autre tomber, ils ont occasion de se mais c'est une occasion pour vous de vous remettre en question. Soro ça la rango na PV et que bimite ya stop. Mobile a lingio au commis au stripteaseuse. Non, il va te respecter et t'honorer et t'aider à évoluer. Alors comme son boité à chaque fois qu'il a besoin de faire du n'importe quoi, il t'appelle pour de saleté, non. Et là, le femme, en tout cas, parce que tu as mis barati. Si tu as parlé passé et que nous avons mature, à publier, ne refait pas ça parce que tous les hommes ont raté. Évitez de tomber dans la bêtise. Famille Libota, je vous tire les oreilles. Parce que vous, là, moi, je ne vais pas vous épargner. Si vous faites ça, en tout cas, je suis désolée. N'envoyez la bino. Soyez des femmes modèles, des femmes exemplaires.
le succès, la célébrité, l'argent, ils ont processus. Et il y a un emballement, voyage tout, non. Bah, oh, bah, les bossons na bino, bah, fouta les prix chers. Pour que bah, comme abisika, bah, ça un parcours peut-être au bino bolekal na ngote. Alors, so yinzamba sungi bino via les réseaux sociaux, boye bani, bravo. Pour que bah, na TV, na tango akalizara pasi makasi. Mais bino boye na tango au TikTok, les réseaux sociaux, les tozo yeba bino. Contentez-vous d'abord de ça. Donnez le meilleur de vous et le reste va venir. Les Bibles va chercher d'abord le royaume des cieux. Nous surtout le roi Matabisi. Oui. Bino bo lukabo c'est perfectionné. Le reste est roya. Au moins muto azana mérite ba lukaraye. Voilà, ba porte fumwa melaraye. Soyez patiente. Ne venez pas vous moquer de l'autre parce que non. C'est une femme comme vous, alors remettez-vous en question pour que vous tombez dans l'erreur au mningasaliti. Ok, ça c'est pas un sujet à polémiquer parce que quand on publie une femme, c'est toutes les femmes qui sont exposées. Parce qu'on voit toutes les femmes au travers de l'autre femme qui est publiée. On est d'accord avec ça? Voilà. Famille Bota, Bote, Boza bien. Si vous